Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to bandana ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One Love. Bienvenue à votre émission La vie en RDC que vous aimez tant parce que c'est une émission qui vous donne des réalités qui se passent en République démocratique du Congo, précisément ici à Kinshasa. Bon, chers fidèles internet, binomo boyebi, lycée amnazo zana rapport dans lukila bino ba news, ko lukila bino ba information ya ba réalité oyo eleka awa na kin parce que bino ba kuna musika moya boyeba makambo eleka awa. Ezate yango na zona nga musala wana ya oyebisa bino makambo oyo ezoleka bon lisolo oyo tozobeta lelo za bongo lisolo ya le 8 mars dans le 8 mars journée au mutunyo soyebi ezali dédiée à la femme journée oyo ezali consacrée à la femme dans mois de la femme kande tobeta masolo nango bon masolo tobeti lelo tozali na posa toyeba est-ce que le 8 mars ango et tout ça les selon ba norme est-ce que ça le kandenge masolango et beta mara est-ce que parité ango ezali ya solo ou bien ndenge parce que ba lobby pratiquant la parité entre l'homme et la femme pour le développement de jusqu'à l'année 2030 né ango to beta masolo nango lelo est-ce que parité ango entre la femme et l'homme ezali pour ekomika rabasi on dirait bazana se on dirait parité ango zana kaka ya maloba ne masolo o Torobeta lelo sans plus tarder passons au vif des émissions. Balandi bino bozolanda bo monde to telemi awa na temina maman na papa bango ba omeka ko expliquer biso un peu le 8 mars na tango na bango est-ce que banaka ko se passer boy ndenge eza ko se passer sikoyo na tangu na biso. Bonjour maman. Bonjour mwana ngai. Mama biso bomoko ya mboka yo kombo nani mama? Ngai kombo na Mayitu Mbonga Marie Jeanne. Biso tango to kola ki panga na koli na bota maki awa. Na Kinshasa les rentes toza ko benga na l'hôpital général to l'hôpital congolais na botamaki awa na les 9 mois 1944 ana Kinshasa tango na botami awa to kona koli awa pe na baleli awa na salife mariage awa kasi na lero wana makambo wana ya oya ile 8 mars ezalaki lokola boyote sikoyo to komi ko monango et comme ko grâce comme ko yalo ko la ndenge mususu soki ba lere koki liputa ezalite moyebo zala na ndako da papa boyoka nezalite malamu ga ko brigatoa to bada liputa ezala ko lata bien nde oleki na le 8 mars kasi biso na tango na biso ezalaki boyote. Bon bro oh to leka ezalaki quand même moins normal par rapport à lelo parce que les cas qui tout le monde est quand même un mouvement tout le monde est bassi na bana mike bazo tambola balati ba maputa tout ça bon il y a lelo tozo monaka ba tumsu balati kaka normal ba chipka ne balata mikolo nyonso ba pantalon tout ça bon tozo battre ce qui est vraiment yangote mais d'une autre part de cause l'appel msusu par rapport à ba possibilité baza vraiment na mbongo te yango ba se préparer penate mais tant baza na mbongo ba se préparer kapo ba fête sango. Siko papa pona yo. Il y a journée le 8 mars. To ça c'est pramingi. Kwa de kambo yango soko iza osama ndenge bonde malamu. Kasi zo mama wa mingi. Bana baza kotambala bulumu. Kolata ba pantolo zangantina, ba karso baza komonana yaza kotambana barabara ma wa mingi. Izali likambo ya soni izalakate. Tena tangu biso kuli na bujeni ya biso na frama. Tomona ki likambo yango te isala mpeke isala magite tozo mona magwami na kati ya mbuka na biso na bana makambo za sala mama ndenge baza kolata lokula mukolo ya lelo bayonso balati maputa bitambala kitoko kotambala ya bien vraiment to se priming. Bonjour. Bonjour maman. Bon maman biso eza bomoko ya mboka tokoki koyeba kombo. Kombo na ngai mama Nancy. Maman Nancy nani? Maman Nancy Vangu. Ok, merci maman Nancy Vangu. Lisolo tozo beta leza bongo lisolo ya le 8 mars. Donc journée oza consacrée pour na moi si donc mukolo moi ça qui valoriser mukolo moi ça qui opportunité ya kosala nyonso oyo mobala ko sala mais par rapport ya journée ndenge et c'est pas ça kapona yo lelo journée lelo ya 2016 8 mars à 2016 année otovango ndeni est-ce que zande morona bane o et les cube zande. Bon, ya journée lelo ya le 8 mars. Et par rapport à ndenge banoza la 8 mars ya kala ezali subongote ya lelo nazomona kaka basi yango balati bilamba e baza ya kotanga
misu balati babilambaka bongo ya ndako ya kala mais mbongo ezate poso mbongo ezalaki mutu nyonso alingo olata abimi mwasi mbongo ezate moya osa autrement ezate. Siko maman pour yo du jour le 8 mars pour eleka bien il faut ka mwasi nyonso alata liputa pour na yo nde ezala malamu. Eza ngo obligatoire te. Soko za nango olati, soko za nango pete olatika oyo za nango. Eh bien, on est de retour dans notre émission bandeko balandi bino mo bo tikolanda. Na moni kutu yo lobate boyoki ndenge papa alobi ndenge ba maman balobi ndenge ba intervenir par rapport ya journée ya lelo. Ndenge bango ba trouver yango ezali ko salema te ndenge salemaka na kala. Ndenge ezalaka na kala ba bibi tumbe koma ko bima na kati mabala soki papa asombeli mama liputa te soki mama alati liputa te ezobimisa bitumba boyoka nisu na kati ya foyer ezali te boyoki pe ndenge papa intervenir alobi que nous sommes des Africains, dans nous les Africains pas des ali fa manière africain asabiaka po toza ba américain te toza ba asiatique te toza ba continent mususu te na Afrique awa ezali pani o valorisera femme pani o représentera femme ndezali liputa dans liputa ni mutu e représentera femme awa na nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One Love.